la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1. On veut la paix, on veut la paix. Ça, la Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon. cause de Babylone. Alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit, Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit, Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On veut la paix, on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. On a crié, on a crié, on a crié. On veut la paix, on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. On a crié, on a crié, on a crié. Was ist da draußen los? Da draußen läuft so viel Verkehr. Les Africains, il faut réveiller. Il faut réveiller en Afrique. C'est mon Kimbambo derrière vous. Merci na balali na biso nyonso ya Top Africa bino baza kolanda biso en direct bozala surtout branché la chaîne ya biso Top Africa Télévision pour vivre par marche ya kosoutenir bafardc bino boza na diaspora boza partout bozala na biso ensemble mpona kosoutenir bafardc na biso oyo baza na front baza komuna mpona mabele na biso mpona agression rwandaise. Oh mais c'est nous le sol. C'est la façon.
bamama nde babanda koloba bamama mpe batelemi mpona kosoutenir mokonzi ya mboka kosoutenir bafardese na biso oyo baza na front mpona kobunda mpona ekolo baoyo baza kobunda mpona ekolo mpona mabele na biso ekende te bamama batelemi population congolaise batelemi base souleve mpona agression rwandaise. Qui te renvoie, qui passe, radio. Voilà, tu commis la place rond-point Capella, tu commis la avenue Capella. Voilà. Voilà toujours la population congolaise pour marcher, pour la soutenir ma part d'essai, pour la chasser, pour la Rwanda, parce que soulever, pour la paix Rwanda, au bazar pour ma vie sur la est de Moka, il y a un pays qui est mort à Bakelemi pour le marché. Voilà, maman de Mbaza pour manifester quand on a contre Rwanda, une agression à Bango, n'engé baza pour agresser Bisso na est et à République démocratique du Congo.
Tout tourner. international, boza mabe, boza pour la Congolais pour la richesse à Congo. Communauté internationale, boza pour la Congolais pour la richesse de Bango Moko. Pour libérer Congo. Communauté internationale, peuple congolais qui déclare libération et la République démocratique du Congo. C'est ça. Merci. tozala bolamu tosoutenir Congo na biso kende liboso tozala yokola mokala Congo na biso tobandi konyoka makala lelo toza na posa tozwa biso mpe tobénéficiaire po tobandika na tonyoka na ti lelo yango posa voilà voilà tozolinga nde tozala na kimia na mboka tolia bien tovanda bien tolala bien mpo na nini bana baza kosila kaka bana bato bakufi na bitumba na este bana bakufi biso bamama toboyi tozolela bana na biso likambo esila bana basila eloko oyo nga nalobi epa mokonzi ya mboka azonga nsima te azonga na rien te tolembi so bitumba tokoko rwanda azonga nsima te makambo ya négociation eza te tokende na ye tozala na nsima nde tozokende ko so bakotisa biso basisi biso tokende makambo ya négociation tokende rwanda angola o burundi eza te biso tokoyi
wana touti koleka avenue Capella toza ko se diriger sikoyo na avenue Bongolo précision yolo médical toza ko avancer toza na Prince Université na Prince Kaboli commune ya Kalamuna commune ya Limete toza na bonche wana pe bolandi papa maman baza vraiment na kanda ya Rwanda ndenge baza kotangisa makila la biso na est ya République démocratique du Congo papa na maman batelemi mpona kosoutenir FARDC na biso na est ya République démocratique du Congo. Dézoomé en il ne faut pas en gros ça là. Voilà. Ah ouais, dans la Prince Université. Dans la Prince Université. Nous avons avancé par le point de chute ezali. Point de chute ezali. Na ambassade ya Uganda na Rwanda. Alors, ambassade ya Uganda il faut ekangama à partir de lelo. Peuple congolais bazo akize Rwanda na Uganda que bango baza kotangisa makila ya bandeko na biso baza na est ya République démocratique. Gracias.
awa toza na voilà, la population congolaise bazalaki mobilisée, baza vraiment mobilisée pour soutenir bafardc na biso. Piti ya marche lelo ezali piti ya marche eza mpona problème ya barwandise na baotokabe nana agressé elembi makambo ya barwande yango président avec biso bacongolais nyonso appel ya président Bozito avec biso na bachef d'État na bato ya parti politique na opposition na majorité de manière que vraiment tolembi on en a marre, on en a assez. Avec la communauté internationale aussi, nous sommes fatigués. Merci beaucoup, chers journalistes. Soki tozali awa na balabala sur toute l'étendue de la RDC, et appel oyo ebengamaki epai ya mwana mboka Adolphe Muzito na nouvelle élan tozali awa mpona babiloko misato ya liboso kosoutenir ba FARDC na biso par rapport ya agression rwandaise ya mibale ndeko na ngai tozali awa mpona kosenga babengana ambassadeur ougandais sur le sol congolais parce que toconstate que l'Ouganda est aussi complice na kati ya agression rwandaise et ya misato tokosenga na gouvernement oyo ya biso bayeba kobima na kati ya communauté des États de l'Afrique de l'Est parce que communauté wana ezali ya lokuta trop c'est trop, le pays est émietté bandeko na biso bakokufa matin midi soir. Voilà la raison pour laquelle bilenge batata bamama bachef coutumier biso nyonso totelemi lelo yo mpona kolancer message na monde entier afin que trop c'est trop complicité oyoyo oyo ezali contre la RDC pour balkaniser notre pays. Nous nous sommes levés comme un seul peuple pour dire non. Et à travers le message d'Adolphe Muzito, à travers les 10 recommandations d'Adolphe Muzito à Pesaki, il y a un monde biso toali na balabala pour la Bengana, ambassadeur ya Ouganda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, les acquis, chef coutumier, chef de terre. Voilà, bauti ko sala interview na bango, bauti ko passer message na bango, na bana nyonso ya mboka o baza ko landa biso de partout dans le monde. Nous avons kaka boza la brancher na chaîne na biso Top Africa pour na bo vivre réalité, moment fort ya mboka la biso na capitale bino boza musika pour landa biso awa na Top Africa télévision boza la brancher et surtout pour quitter kobenga bandeko misusu oyo bazali oyo bazali na bonseke baya koparticipe baya koyala mambo eza kolekana na ville province ya Kinshasa oyo bato oyo baza kosoutenir bafardc population congolaise base souleve mpona kosoutenir bafardc na biso partout dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Peuple congolais balobi assez c'est assez makila ya bakongolais etangi mingi yango batelemi lelo mpona komarche batelemi lelo mpona komarche po makila ya bandeko na biso na este ya République démocratique du Congo batangisi yango mingi yango balobi lelo batelemi mpona komarche mpona Rwanda agression rwandaise ougandaise oyo baza na este ya République démocratique du Congo bango nyonso babima libanda ya mboka na biso bolanda baréalité nyonso eza kolekana bozala branché.
Voilà, il est 11h15, la ville-province à Kinshasa, Boza branché partout dans le monde. On a Kolanda Bisso, on a chaîne Bisso, Top Africa Télévision. Bino Boza partout dans le monde, Boza la branché, Boza la vraiment branché. Peuple congolais, peuple kinois, Batelemi pour nous soutenir, FARDC, Batelemi pour nous soutenir, Mapinga na Bisso na Est et la République démocratique du Congo. Oyo baza na front pour nous kobundela ekolo, pour na makila etangate, Batelemi pour basiliki, papa, maman, Batelemi pour na kanda oyo Rwanda aza kotangisa makila ba Rwandais ba Ougandais balobi il faut pas quitter mabele ya ba Congolais bino boza branché bolanda en réalité nyonso eza kolekana na ville province ya Kinshasa. Mote mwana mboka tomoni bino boza commencer à bit ya marche oyo eza nini? Bit ya marche na biso lelo tene ezali na deux bits principales parce que boyebi que Adolphe Muziku aza toujours na recherche ya akime na est na so tozotambola lelo awa mpona kosepeli FARDC na biso depuis kosenga engani ya ambassadeur ya Uganda oyo aza kofacilite entrée ya mwana moni lelo nouvel élan nyonso toza awa Merci beaucoup. Voilà, tokomi na rond-point Bongolo, précisément na hôpital Yolo médical. Touti depuis croisement des avenues Kanza et Université. Tout ça pour avancer si l'ambassade ya Uganda on a chassé ambassadeur ya Uganda. On a bolanda qui est à ndeko Bruno Mimbenga ya Nouvel Élan. Autaki ko pesa, autaki ko briefer quelques mots par rapport à la marche ya lelo. C'est
La population qui est bagarre, donc ça bagarre la one dans jour moko. Ils doivent aussi appliquer les 10 recommandations visionnaires à d'autres aussi pour pouvoir. S'ils appliquent les 10 recommandements, le pays va marcher bien. Il n'y aura pas de guerre dans le monde. Merci. Justement pour exprimer notre râle Assez bien, l'autre et en voilà. C'est ça, le mobile de notre manifestation.
effectivement l'importance de répondre aujourd'hui à cette activité qui est une activité du nouvel élan et des peuples congolais qui ont effectivement à la Oui, merci beaucoup, Neko. Nous allions à la cadre de la mobilisation générale. Ce qui vont l'attaquer par rapport, il y a 10 recommandations. Il y a mon amour cadeau de musique. Bon, à Pesaki, à Bengaki, à Sengaki, mobilisation, il y a peuple congolais pour soutenir le FARDC. Voilà la raison pour laquelle le nouvel élan et Adolphe Moussito. Et Bengisaki Biso, Nyon Solelo, Tomo na Midi, Toyo, Bakepele, Nouti Bipai, Nabipai, Otoko ya agression rwandaise. Le Toko Kende, il y a une complicité. Agression même ma bisotie n'a pas balkanisation. Voilà Adolphe Moussito qui avait préconisé dans le temps qu'il faut faire la guerre avec le Rwanda. Et aujourd'hui on lui donne raison. Et nous y sommes, et nous sommes tenus à Balabala pour nous soutenir, maintenir la mission. Donc voilà, c'est ça le grand message. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Déclaration je sais qu'à mon niveau, à mon moment sec. Nous avons descendu sur le riz de la ville de Kinshasa pour exprimer notre ras-le-bol vis-à-vis du comportement belliqueux de la République ougandaise. Donc c'est vraiment l'expression démocratique populaire qui s'est traduite aujourd'hui par l'appel du camarade Adolphe Moussito. Vous avez aussi une impulsion de l'ambassade ougandaise à la République démocratique du Congo. Nous avons aussi un ambassadeur oui, maman, on a la raison. Il faut y avoir des conventions de biens.
Voilà, nous sommes de guerre avec nos frères qui sont dans l'est de notre République démocratique du Congo. Nous sommes de guerre avec vous, nous marchons, nous sommes là. Alors, le corps pour vous passer, nous savons pas appliquer ce quota, et dans notre continuer. Et en haut, nous sommes de guerre avec vous. Et on doit commencer pour nous soutenir en force de la mission. Pour baza la mboka, baza la écolo. Et on dit sauver de Télémi pour encourager bon. Baza comme ça là, baza pour défendre la patrie la mission. Voilà, tout le monde a interview, il y a Ndeko Nabiso, Ndeko Lumumba, il y a Nouvelle Lan, en Zoloba. Ghana, le Rwanda, n'était pas sur la Ghana. Militaire au Mali, M23, Mali, Rwanda, continent là, il va continent là, Ouganda. Dès lors, on comprend que c'est aussi toute la relation diplomatique dans Ouganda. On voit les sécurités étant un citoyen de l'Union à Balabala. On doit aller comprendre la malais métier au sein ambassade. Et Ouganda, pour la police, ça va mettre des bisous, pour les bisous, pour comprendre les gens. Il y a occidentaux, pour comprendre les gens, à Marionnette, pour utiliser Kagame, pour comprendre les publicités à Ouganda. Pour pas de comprendre les bisous, pour y faire les relations diplomatiques à Ouganda avec ça. Merci, Wanezaki Ndeko Lumumba, tozwa pe Ndeko Bwino Mimbenga, tozwa Bwino Mimbenga. L'ambassade, donc voilà un peu, en résumé de l'autre. Donc, on a vu comment c'est allé. Dès que tout ça là qui est l'ambassade à Rwanda, dès que tout ça là qui est la manifestation, contre la MONUSCO, nous allons continuer le propos et pour interpeller l'autorité. Il y a propos, il y a pour négocier. Même à M23, dis-moi encore pour négocier dans la Rwanda. Ceux qui vont négocier, il faut pas négocier dans la mettre dans la France, États-Unis, par contre, à la base, il y a une autre Europe, les gens pour les Canadiens, est donc, l'important, c'est marche la mission, les alliés, voilà, un peu, l'ambassadeur, mais l'ambassade, qu'est-ce que tu fais pour ça? Bon, vous venez à l'ambassade, l'ambassadeur, c'est pas ça. Le problème de la mission des alliés, il ne faut pas respecter. Parce que d'abord, venez à l'ambassadeur, je ne crois pas que l'ambassadeur, l'ambassade, il faut que les gens là, et si c'est seulement souvent les gens ça, je pense que les gens marchent à continuer jusqu'à ce que en 2023, moi la boca Félix Tshisekedi, dans ma repère sa bataille de commandement, là pour la boca Adolphe Mutsuka pour la présidence du 2024, pour la pour peuple pour le pour la paradis. Parce que le lot pour la mission ça la problème leadership ça très faible. Diplomatie et foutité, il y a un autre scène à Congolais. Donc, on est battu, moi, la boca d'Adolphe Mutsuka, Mosali à la boca, des balobité,
2024 passation entre M. Tshisekedi et Adolphe Mozito pour rien. Donc il y a pas la commune. L'élan, nouvel élan est confirmé leadership. Mozito a confirmé leadership. Omoni ma camarade Maître Blanchard Momumba, Omoni de Kolumumba, là-bas de Kousikosa, pour vous dire que non, à partir de l'élan, contrôle à Kinshasa à Congo, ils n'arrivent pas à Adolphe Mozito. Parce que marche est salami awa. Et salami kaka la Kinshasa te, soki na Kasongolunda, soki na Monedutu, soki na Équateur, soki na Lubumbashi, marche salami. Ne vous en montre awa boy. Et ça la maman Chantal Mozito. Et ça la Tox, on a Mozito. Et ça la Deponabiso, Benoît. Namolina Babo pour vous dire que non, Adolphe Mozito, Azam Oyoboy, après ça exemple, et non, il y a pour exposer pas la base. Parce que beaucoup de policiers, il y a beaucoup de policiers, au moins il y a la musique, mais ça a. Donc, rien à dire, on a rassuré le peuple quinois, on a rassuré la Congolais, et ça que 2024, il y a aussi le président de la République. Voilà, on est aquí, moi, la moka, Bruno Bimbenga, on a Tozwa Ndeko Blanchard. Dans les guides de recommandation, il y a encore voilà, on a moi la Moka Blanchard, secrétaire général, il y a Nouvel Élan. Voilà, il y a aussi Koloba Mouamouké, aussi Kokufe. On a par rapport à soutien. FRDC Nabiso. Donc il n'est pas qu'on soit chef coutumier, chef de terre, il y a Mpassa, Télé, Mongafula, Baronio Sopé, Bazaki mobilisé, tout le monde est baronio. Voilà. Voilà, on est là, chef coutumier, il y a chef de terre, il y a Mpassa, il y a équipé. Pour soutenir FRDC Nabiso. On peut maintenant avancer, mais malin. Alors nous ne pouvons pas rester. Voilà ici le moment. Il est temps pour la RDC de se préparer pour la guerre. Toute cette démarche diplomatique, ces gens sont tentés de nous distraire. C'est pourquoi nous lançons le message à ceux qui gèrent le pays, au gouvernement en place. La diplomatie a montré ses limites. Ici, il est question de prendre les armes et inquiéter aussi les Rwandais. Plus loin, pourquoi pas appliquer la même méthode que l'ennemi? Pourquoi pas occuper un territoire rwandais? Pourquoi pas s'aimer une désolation sur le territoire rwandais? Voilà, c'est ce que nous recommandons au pouvoir. Avec quel œil le Nouvel Élan voit les jeux que joue la communauté internationale? Oui, cher ami, vous allez constater qu'au sein du Nouvel Élan, moi en tant qu'analyste politique, la communauté internationale joue le double jeu. Ils jouent le malin, ils jouent le feu et le froid. Ils ne sont pas sincères. Il est démontrable, carte sur table, que la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Il y a les rapports des experts des Nations Unies. Nous avons le rapport Mapping. Nous avons le récent élément rwandais, miliciens qu'on a arrêté sur le sol congolais. C'est démontrable. Mais aujourd'hui, la communauté internationale, les États-Unis, la France, un silence radio. Ils nous cherchent le dialogue. Nous allons dialoguer avec Kagame sur base de quoi? Quel sera l'objet de notre dialogue? Ici, nous exigeons M23 à Kagame de plier ses bagages avec ses troupes et de quitter le sol congolais. Et nous exigeons au gouvernement
de mettre en place les munitions, de mieux fournir, mieux payer les soldes des militaires afin que nos vaillants soldats défendent l'intégrité nationale. Quelle est l'attitude que doivent prendre les restes des Congolais face à nos FRDC? Moi, je pense que pour tout Congolais digne de son nom, il doit avoir à cette période une attitude de guerre, une attitude d'une conscience. Nous devons nous soulever. Aujourd'hui, vous allez constater, chers journalistes, ce qui est allié na arme oyo ya makasi monele communauté internationale à Banganga et à l'une des peuples ce qui est là sur toutes les tandis biso nyonso ba parti politique d'abord nyonso sans couleur ko telemi au comment na ba kosonga sima Kagame a kosonga sima mais ce qui tokangi miso de Konangai il y aura la balkanisation oyo vers Lumumba à Lobaki. Merci wana ezalaki ndeko Pichu Matabisi communicateur ya Nouvelle Élan auti ko briefé par rapport à agression rwandaise ambassadeur ya Rwanda ya Uganda ba quitté. Voilà, la population congolaise baza ko avancer à Tokomi Sikoyo sur l'avenue Victoire, croisement avenue Victoire et Université. Tout ça ko avancer pour na Robimati, na Boulevard Lumumba, puis pour na to avancer to kende liboso. Voilà, eza Bolandi. Voilà, boza kolanda bana mboka baza koloba baza mécontente na agression rwandaise ndenge baza koya koboma biso na est ya République démocratique du Congo baza kopiller biso partout na eloko na biso moko batangisi makila na biso Adolphe Muzitu Fumapa Songatila. Adolphe Muzitu Yandi Kaka. Yende Amususa Sate. Adolphe Muzitu Songatila Ye Kaka Mususa Sate Tokotika Yete. Tokontine Tina Suka. Kolomoko Tokotika Tokozonga Sima. Nentokele Mutotele. Voilà, tu reçois chef de terre, chef coutumier en passant. Donc ça la déclaration d'abord. Uganda oyaza na kati ya mboka alongwa akende mpona nini toye kodécouvrir que non na kati ya comportement ya bato ya Uganda bazosala bato ya Uganda bazosala makambo ebele na ntina ete bakotaka na nwenwe na kati po ete babundisa biso eza non seulement Rwanda nde bazobundisa biso na Uganda azobundisa biso yango nde tolobi ke no relation wana biso na bango na kati ya mboka na biso toboyi ambassadeur na bango azongifa na bango ya mibale toboyi bakonzi ya mboka Congo okota na association ya Afrique de l'Est non etonga wana lisanga wana toboyi koparticipe lisusu mpo na kati etonga wana bazosia makambo ya songisongi ete bakundisa biso makambo ya bitumba ya Rwanda makambo tokota na négociation eza te tozali kosoutenir basolo na biso oyo baza na front oyo baza awa vraiment longonya nzambe na biso tozambelaka bakoko na biso bapesa basolo na biso makasi po ete etumba esila makambo misato toya. Merci beaucoup. Voilà, on est à la qui chef coutumier, il y a un chef de terre, il y a Mpasa. Il n'est pas qui ko expliciter ko
manifester bah émotion na bango par rapport à l'agression rwandaise. toboyi na mboka na biso bakambola mboka biteni toboyi mboka na biso etika kaka moko ndenge bakoko batikela biso ya mibale basoda na biso bazobunda bitumba tozopesa bango longonya tozosoutenir bango etumba ekende ntina suka makambo ya négociation eza te tokomplete likambo ya ambassadeur ya Uganda oyo azali awa abima na kati ya mboka Congo akende ye azosalela biso neti barwanda bazobundisa biso suka nde na bango bazali na complot ya kobundisa biso impression na biso toboyi mboka na biso ekabwana Congo ezala kaka moko na basoda na bapoliticien na opposition na gouvernement Congo eza moko bino nde bakolo mandeli bozopelela bozoganga mais en cas où que non résistance baboyi kotika malemso mais toko stratégie no acha koza moko na boso totamboli awa tozotambola awa na bakoko na biso bazotambola c'est fini komettre fin na Kagame na aventure na ye wana komettre fin na baaventure ya Uganda wana ndenge tozotambola awa na bakoko na biso bazotambola toboyi makambo ya kokabola mboka na biso toboyi makambo ya kokulisa mboka na biso toboyi yango Congo ekotina kaka moko okende kozwa force wana na bakoko na biso bazopesa biso kuya balabisi biso kozotamba na bakoko topengani Rwanda topengani Uganda topesi basoda na biso makasi oyo bakoko na biso batikela biso eloko moko edesisa kobanga te na lancer message oyo na bagroupe armé ya bacongolais bana mboka bino bato bokoti na zamba bosimbi minduki bobima bomoni poso ya koya etamboli na kati ya Kinshasa bobima bobozonisa manduki bobima na bamboka na biso bovanda soki bobimi te bokobunga na zamba bomoni poso ya koya ezotambola na kati ya Kinshasa bagroupe armé nationaux oyo bazala na kati ya mboka na zamba bobima. Voilà, merci. Il y a mis balai. Voilà. Kolobi boye. Eza mbala liboso te baagresaka biso mbala na mbala me tolongaka bango ndenge nini ndenge tokozonga bango turu oyo ndenge tolongaka bango liboso tozolonga bango kala mingi te bokomona baaventure ndenge nini ozoleka. Merci wana ezalaki chef coutumier chef de terre ya village oyo eza na Kinshasa précisément wana bazali komanifeste kodeklare kotalisa kanda na bango contre Rwanda bazali kotalisa nyonso par rapport ya mambo eza kolekana na Est République démocratique du Congo. Voilà, merci na biso nyonso ya Top Africa Télévision bino nous a brossé kolanda biso tokosenga bino ba excuse nous sommes obligés tokata et puis tokozonga après quelques minutes tokosenga vraiment ba excuse na biso il faut tokata. Merci beaucoup. Voilà.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Awa, là, la génération nyonso ezali, papa, batoko, bana, maman. Pour soutenir FRDC na biso, bato baza ko défendre écolo, bandeko na biso o baza ko défendre écolo ya Ngumamo, Kinshasa et République démocratique du Congo. Vraiment, nous avons ensemble. Bandeko na biso este makila na bino makila ya Congo etangi makasi. Maman na yo yo lokolo luko souffrir biso yo Rwandais c'était l'étranger oye matina mboko yo ngana ujina zako pundila kopo baba nini bakanja Josué Arolo. Josué Arolo. interview mo lelo ka swata shina ki akimite mena tselo sa interview pe mo basena Congo veut la paix, je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1+1, on veut la paix, on veut
la puissance de Babylone. Babylone sous détruit le monde. Babylon zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon, cause de Babylone. alles wegen Babylon. Le Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix. On crie, on crie, on crie. On fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix. On crie, on crie, on crie. Es ist da draußen läuft zu viel Verkehr. Les Africains, il faut réveiller. Il faut réveiller en Afrique. C'est Mokimba, moi derrière vous.